Mbote mingi bandeko na ngai, mbote ya mingi. Bandeko na ngai, lelo oyo nalingi nalobela la rumba congolaise. Bandeko, moi oyo nazo sala ba video oyo ezo parler sur passé. Mais nako se basé mingi na peuple angolais partout bakendeki oyo basalaki. Mais batu ba préféré ba cacher ba histoire ya peuple angolais ba parler sur makambo mususu. Alors nako se basé mingi bisika peuple angolais alekaki ko vivre na bango oyo basalaki na bamboka wana ti lelo ti kozonga na biso na Angola et partout toza ko kende nalingi na parler sur l'histoire ya peuple angolais. Alors lelo na kolobela mingi papa Emmanuel Mayungu di Oliveira. Bazo bengi mingi na Congo Manuel d'Oliveira. Manuel d'Oliveira aza angolais. Auta na Angola. Ye azali père ya rumba congolaise. C'était un angolais. Na koloba na bino yango lelo mingi bayeba. Bandeko ba angolais mingi o baki na Congo bazalaki konite. Mimsusu bayebaki bango mais basala kola ba cacher yango. Lelo na ko parler mingi sur musique mais bato ebeli na Congo baki ba angolais. Ndenge na lobaki na bino mama Mobutu Marie Antoinette azaki kabindes azaki angolaise. Na miziki toki na bato ebele ba Shaba Kamba bazaki ba angolais. Ba Vie Lutumba Manuel tata na bote na za angolais. Bien que maman za congolaise mais tata bota ya za angolais. Bato ebele hein o ba kufa boyebi par exemple na ko parler lola nani na ko lobela susu. Na miziki na kolobela par exemple soki dia nzenza soki vangu baza bamboma ya Angola batu ya Noki banani ba Shaba Kamba ba Diana ba Pepe Kale mama Muluba tata angolais ba Dilu Mona ba Papitex. Ils sont nombreux ba Nyoka Longo ba Petioyo ya Victoria Sampaio baza ebele ba Karmapa ba Félix Wazekwa tata angolais soki mama moko na bango be mama be tata moko na bango Ndomanueno pado Ndontoni nani tata ya Wazekwa donc angolais mama congolaise donc baza ebele ba angolais oyo baza na Congo basala makambo ya minene Manuaku Waku par exemple baza ebele na ba théâtre toza na ba Esobe par exemple ba Bidi Sakala baza ebele na football toki na Mayanga ba Kondi kisa gadi na bango Tubilandu Mavuba baza ebele ba Métro ba Pédrien. Donc ils sont nombreux ba Vieux Marlon. Donc baza ebele basala ba kombo na Congo wana c'était des angolais ba équipe toko tanga te. Donc ba kombo musu na tangi te mais ils sont nombreux bandeko na ngai. Mais lelo toko se basé na rumba. Na lingi bo comprendre que rumba ya Congo la rumba congolaise muto banda rumba congolaise azali angolais kombo na ye Emmanuel Mayungu di Oliveira. Mais azaki mingi koni na Congo na kombo ya Manuel de Oliveira. Baloblaka mingi te. Baloblaka mingi ba Wendo Kolosoi. Mais Wendo Kolosoi ayekoli miziki epa ya papa d'Oliveira, Manuel d'Oliveira. Ba Franco tous ba Tabule ba Kale Jeff
tout ce monde là papa nani vieux taureau baza ebele comme mosusu okima ngai bandeko na ngai. Papa Manuel d'Oliveira abotami na Angola na mbanza Congo na 1915. Yeah. Aye na Congo a bas âge tango wana ezali Congo te ezali kaka mabele ba Congo bali partout. Baye ko s'installer na Matadi ba parana ye, baye ko s'installer na Matadi. C'est là qu'il a grandi. À partir de Matadi, tant comme un certain âge, a badi ko apprendre menuiserie. Donc menuiserie na ye a apprendre na Matadi. Alors c'est là qu'il peut faire la guitare na ye, a badi ko gratter. Mais vous devez comprendre qu'il y a une difficulté parce que dans la Matadi, le club est portugais, dans le portugais, il faut apprendre qui Congo l'État. Alors, tant que vous gratter sur la guitare, comme un âge, il faut que des. Apprendre une autre fois que ça. Alors, tant comme il y a ça, à continuer à boulotter dans la menuiserie, entre-temps, on met la musique à cette époque. Mais na tango wana na Congo musique ezalaki te. Ezalaki te. Parce que belge ezalaki peuple ezalaki sous domination ya colonie belge, tango wana ba belge azwi pouvoir ya mabele ya Congo comme ya roi à cette époque. Alors peuple congolais azunga ko s'organiser pour passer à indépendance tango ezalaki Abako. Ceux qui vous souvenez, ils ont dit que les Congolais étaient dans le monde, ils étaient dans mais le Congo et Angola, ils étaient dans à cette époque. Surtout l'idée de l'indépendance, il y a Congo, à cette époque, ils ont dit Abako, rappelle. Alors, le vieux Manuel d'Oliveira a quelque chose s'installé dans Kisasa, a dit qu'il y a musique dans Kisasa pour faire la banzembo na ye. Alors à cette époque, toi qui na grec moko, qui na Kisasa, grec wana zaki businessman. Alors yes you go nde moto, ba musique ba mindele ba beta na Congo tango wana ba belge musique ba beta. Alors parce que na édition moko kuna kombo nango ngoma. Yaki ya mundele wana. Mundele yango azalaki grec, kombo na ye monsieur Jéronimi ou Jéronimidis. Jéronimidis azalaki grec mutaki na édition na tango wana. Alors le vieux Manuel d'Oliveira azalaki na Congo na Kisasa au beta musique na parce que azalaki na connaissance de musique. Mais lokola ibaki lingala bien te, il fallait aller pour lingala na ko maîtriser yango. Boko imarki ni no banze bonisu oya asalaki ezalaki na lingala moko ya kotenga parce que azalaki moti ya San Salvador. Alors, eko sala nini ya Bali, tango akomi na ba année 1940, asali orchestre na ye. Kombo ya orchestre na ye, les San Salvador. Na quartier, asali orchestre les San Salvador, bazo beta bandouli. Alors, les Grecs, sont comme liés que non, mais noir, mon asali orchestre, bazo beta bandouli. C'est vrai ça, hein? C'est là que grec wana eko découvrir ye ayuki musique na ye mbala moko akene édition ngoma babimisi nzembo na ye ya liboso asalaki na Kikongo kombo nango omba nzange moyo na yebite soki nzembo yango na ko retrouver yango soki na ko retrouver yango na ko beta nzembo yango na sena tindiki na WhatsApp na YouTube batala yango. C'est là que la première chanson est en 1940. Tango wana ba vieux kolo wendo kolosoi ba bita musique te. Vieux wendo kolosoi azaki marin ko keni banzela ya bandundu ya bangala kuna. Alors vieux wendo tango ayikoli guitare azobeta musique na masuwa wana. Donc oyemba kaka oya ba percusseur wana izaka ya ba villageois wana ayemba kana ye parce que azaki dia ma beta musique na oya mboka. Et puis nous devons comprendre que vieux wendo agina posa beta musique te ko musicien ezeki hasard ka boye mutu azwi mbo yaka beta nzembo yo ba bongisi yango.
vie wendo asali premier enregistrement na ye na 46 ou 47 ou 48 si na bonne mémoire. Mais papa Emmanuel d'Oliveira asalaki na 1940. Nzembo na ye liboso umba nzange moyo ya Yesu aremane umba nzanga emutapaliwa yevelo umba nzanga. Ezaki nzembo na ye ya liboso à cette époque. Ti ayeko bimisa susu banzembo mosusu. Mais bazalaki mibale. Azalaki na moto mosusu pe oyo bazalaki na ye kombo na ye Henri Freitas. Na Congo Henri Freitas. Bango mibale nde bazalaki koyemba na papa Manuel d'Oliveira. Na komeka ko rappeler bino moke banzembo mosusu oyo boyokaki pe. Yoka nzembo oyo. Nzembo oyo pe eza ya papa d'Oliveira. Kaka na le San Salvador. Omona lingala na ye. Na ba radio tango kuzoka yango tapale oh na keina sando lukuta na ye oh na keina mama lukuta na ye oh na keina banzembo liso tu oyo ezaki ya papa d'Oliveira à cette époque. Vous voyez tango wana wendo kolosoi azobeta miziki te na édition ngoma ya Greg wana monsieur Jérôme Dibis. C'est monsieur wana sikoyo nde. Donc à cette époque musique na Congo ezalaki te. Vous comprenez? Papa Manuel d'Oliveira na Henri Freitas bata musique oyo. Donc eza kaka une façon ya ko pesa bino ba idée. Bomoni donc oyo ezali banzembo ya papa d'Oliveira. Alors bokomona ngo un peu bizarre mais ndenge nini ye azoloba makambo boye. Est-ce que makambo ezali ya solo bien lokuta? Mais non, ezali makambo ya solo nazoloba na bino. Ya bo pesa bino nzembo mosusu peut-être pe ekoki ko Goya. Epike banzembo oyo eko donc bokomona ke banzembo mosusu aye kozwa sikoyo wendo. Omona azwi sikoyo wendo tango pe wendo komo evolue wendo bino baye kozwa wendo bamoni bikipe ayembaka na masuwa kuna. Alors wendo lokola masuwa na mosike tango tuti ba Sénégal baye kozwa wendo baye na ye pe susu ayemba na ba wendo koloso na ba papa Manuel d'Oliveira. Donc nalingi na faire comprendre bino que non, rumba ce n'est pas wendo kolosoi mais c'est papa, parce que wendo kolosoi tango ba Polo Kamba baye da ye azali kolanda Polo Kamba. Donc ba musique ozemba oyo ezali arrangement ya papa Manuel d'Oliveira. Donc bango nyonso
bango nyonso. Bandeko na ngai nazo toujours komeka koloba na bino bo comprendre que musique oyo euti musika. Alors makambo mingi tozali ko négliger, tozo parler mingi bato yo babeti musique tosala kola tolongola bango. Mais musique ya Congo c'est Papa Manuel de Oliveira muto na musique wana. Donc yende moto atomboli musique wana. Donc bandeko ndenge na lobi na bino ke eko koma na 1948 Papa Wendo Kolosoi na Papa Toro beko sala orchestre na bango kombo nango Victoria bakolo musique. Donc beko soye na 46 47 pour asala la première chanson na ye Mama Marie Louisa. Donc nzembo na ye ya liboso bamona ki na ye yango basepeli yango bon baye basuye aye koyemba nzembo ya Marie Louisa yango nzembo ayebaki mama na ye. Donc ikobima ya Wendo yango wana banzembo nyonso oyo ebetamaki liboso umba nzanga moyo ezalaki Papa d'Oliveira. Banzembo oyo nabetelaki bino wana basi na tapale basi ya Angola kitoko eza ba nombreuses chansons oyo ye ayembaki. Donc nasala effort nameka kotelema banzembo mosusu soki na donc nazomeka koluka banzembo mosusu comme ça na nzembo ya liboso ya Papa d'Oliveira yangoyo en 1940 tango ba donc nzembo ya liboso ya Papa d'Oliveira en 1940 na édition Jérôme de grec. Donc on a Congo musique ezali. Vous voyez? Umbanzanga nzembo ya liboso ya ngoyo. Donc la rumba est à travers lui. O povo angolano em 1940 não havia 14 no Congo que tocava música, não havia. Havia o Papa Emmanuel Mayungu de Oliveira que nasceu em Angola, no Banza Congo, em 1915 e foi crescer no Congo. Depois de 7 anos deixou Angola, falava português. A primeira canção registrada em Angola, gravada no Congo, foi essa canção, pelo grego. Essa aqui é a canção, o primeiro. Quer dizer, a música congolesa rumba, quem foi que inventou? Foi ele. Vou tentar meter também outras canções que ele tocou.
Hector Emmanuel Umbanzanga. Donc, comme je venais de le dire, banze bango yango yo. Donc, pour nous rappeler bino, vous avez dit que vous avez maintenant connu, vous avez dit oh, c'est qui banzembo toujours la composition avec le papa de Rivera arrangé par lui. Voilà na oyo na cheli bino sikoyo. Voilà na oyo. Toujours papa Manuel Oliveira arrangement na ye. Na ba mission oyo yaki na bango. À cette époque, oyo ezali wenda zoyemba na Lucie yenga na donc nazali komeka pour faire comprendre bino ba misiki oyo c'est papa Manuel Oliveira ba composition musu ya ye musu ya ba arrangement na ye bango nyonso bayi kobeta na ye azola sikoyo awa azu wendo kolosoi azu adu elenga papa Farouzi. Donc tout ce monde là azola kisa bango papa Toro avec le temps bango beta na edu na ba wendo kolosoi ba de Toro papa oyo comment les autres manga susu elle est encore vivante c'est ça. Donc la rumba congolaise ce n'est pas Wendo Kolosoi, ce n'est pas Kale Jeff, c'est papa Emmanuel de Rivera. Azali koko Emmanuel Waku kama Emmanuel moya zaiko yazali koko na ye serie ikatoni yokolonga banzembo oyo nazobeta eza korape bino quelque chose mpona beti bino bandeko mikolo ekoya tokende plus loin bakacher congolais boyebi bavie Jimmy Dula sont des angolais, bandonda Puma Noir sont des angolais, bakabalai baza ebele oyo baki bangolais basali makambo minene na Congo. Alors mois oyo tina mois prochain na mois ya octobre na mois ya novembre ezali mois ba découverte ba interview okomona bango to bakoloba tokopesa bino ba histoire bakonono tokopesa bino ba histoire ya donc banzembo nezotela bino oyo c'est papa Manuel de Rivera. Ozali koyoka yango oyebi te nazobeta yango bebaki te banzembo oyo bozoyoka yango oyebaki te nani nazobeta yango bazoyemba yango basali bacontinue bazemba yango na papa Emmanuel de Rivera ye tozolakisa bango baarrangement ye nde moto abandaki musiki na Congo. Yebisa na toko tokende na classe tozoka musiki yango na radio mais toyebaki te nani ezalaki papa Manuel de Rivera oyo abotamaki na Angola aye na Congo na bas âge na Matadi
na âge à 33 ans asala orchestre na ye abandi koprogresse ti aye kozonga na Angola na ba année soki na bonne mémoire na 1984 aye kozonga na Angola moni ba Angolais toujours bazonga pele kokufela kuna na 94 aye kokufa alors azaki enterré na Angola. Bandeko, la rumba congolaise ezali à congolais te. Donc le père de la rumba congolaise d'ailleurs père ba ane wana asalaki danse moko mpona ngo piqué. Donc le vieux Wendo azali le père ya Soukous peut-être. Bandeko napesi mbote ya mingi Manu Keva Afonso Keva Kikita Ntumitangwa Manu Masivi Umanu Zakaria Mayala Rimao Leonardo Nzelu Vonda. Là je raconte l'histoire. Le père de la musique, le père de la rumba, c'était un Angolais et non un Congolais. Donc, na pesi mbote ya mingi, manu mavati kuvisi. Ozana na ndole na Congo, yo manu bandima yote, ozana ba franco na batabule. Vraiment bongo papa Manuel d'Oliveira bakondima. Na sukiawa mbote ya mingi na bino nyonso. Allez, bye bye.